Chaque news et télévision, l'homme est simple. José Young, Partition ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah yeah yeah, Sosolam. Beaucoup balandia Inus Télévision balandia Julie Mandala de la presse, autrement dit ma solution. Merci pour la confiance, pour la fidélité, vous continuer toujours copier sa bisson en retour quand on a merci, on a fait gros bisous, on a fait vraiment mbote les abonnés fidèles vont s'abonner na Katia Inus Télévision pour tomber les vidéos sont balibos en tout cas s'abonner pour rater vraiment ba news c'est vraiment on a plateau na nga zanga morote na pesa ba mbote na sima nga morote na zana leader combat tozana ye mataki kitaki boka kipona combat lelo mo aza mieux placé ya ko expliquer biso et le roni zo se passer na santé na ye na ba mbote place yo ko patina nako comment na pesi mbote na nga na major za kilumba ba mbote na yo na pesi wana ye abingaki na mona nazo ngisaye pasteur Vasilom na bike Orlando mission all ye moko wata hérité wata full boss yeni mto satoza na ba climat bo na ba pobo donc ya pas dire ba minga lo besate talara na entouré na moi sam bijou keba et tu après mission bote la ngalifa talara petwana na bi oya théâtre tes émissions qui mamba théâtre émission wene ayo keba o mo chesa ngai bo ya mabeso bote ngalifa keba yo pour moi leader pour moi bon l'émission le faut pas supporter parce que non c'est quand leader candidat pour leader pour moi leader bonne santé ouais pepele Saudi kitoko na moni ope na sepeli corbillard kitoko wa corbillard nzoto corbillard ya nini oya mais mabibembe mais nzoto babinga ngoni corbillard keba na bala toujours au coup voilà ta voix voilà donc Orlando obi coréen normal mais tout monde qui d'émission et les cas qui vraiment la télé tout monde qui leader pomba abeli liboma to ebite zaki base to zaki vraiment malade au pende obela chez te le roi zaki moi base par rapport ya maram auto zalai nango isenga pe to lamu sanon makambu tala kaka na ebi belé ba raisonner qui na za ba appel belé même patron na biso abeda shop be ma kité leader na okiko beli liboma za na ngote ba yebi leader yo ya bon état tala ranzoto base c'est que mon qui sur ces silio mambo ya lisuto bino na sala mais yo to luka na pona nani parce que luki ba luka base bato basila te ba base alors mon artiste tout a créé toujours polémique, a créé toujours buzz. Malade n'a d'appel Zaki buzz. Et y en a ce que Zaki réalité. Zaki réalité. Mais à part ça, na artiste tout na mon tutu Orlandanga émission Oyo et talama partout na yebi, dynamique il partout même awa. Yeba que no polémique na mon nabi ce genre a toujours été, ba mambolo ba mara toujours un artiste au hasard artiste grand. Faut supporter polémique. Au supporter bamara mususu lo bamara pa bafa donc voilà mingi na rolo bezati yango wana skoto ngokinde pa na maya kalamu wana s'entendre ni misi talara na kiti be peloton bat na kumba beli boma baturabo kumba beli boma na ya pas na dire le resatenga yo na ça en forme vraiment voilà ndia Inus Télévision bino mo boka pomba ndenga lo bezaki na ngobezi bato babengaki bato babulaka beli boma za na normal très vané to sani vraiment émission bon to kota siko na maso na biso pomba oko yebisa biso moi parcours professionnel na yo eleka ndeni wanga na za mwana ko ping pong na pesi mbote depuis Belgique excusez wana papa na biso wa bimisi ngai na collègue na ngana ni oui manzaka biso tout wa batito ti papa
tindenge pe papa kei ba makambo na biso pe to moni ke te mona koli fo lelo na bimana sa pe eza carrière artistique nanga lelo pe naza o bino bomona na ba TV dans sa blague te bino bat beluka succès anzaka te voilà après ça na sa mouvement tindenge pe na komi o na zabo mouvement révolution et combat leader bana kintu boye biango donc on a répété na carrefour familial vu que na tellement ba tourner de mikolo to stoppage moi muke mais to zali to travaille toujours pomba robete biso masolo ya wata po babi mikolo pomba aza logé et pas full boss watanabe leader des leaders ye donde biso toza information na source ebité oyiga ba songi ya keba pepe keba malembe ye tension beno nena ta petwa keba ouais voilà na pesi full boss mbote héritier watanabe mutu na tembe Gogan 3 fois licencié na ba mbongo tala moi muke le jeune leader on s'habille sur tout tous en tous aboué wata héritier wata pas comme les autres on le baraboué kabela nga $5,000 pour un dimanche si longtemps au kabate c'est que wata le alekio ta mikolo ba obina et teinture split 3 splits na chambre moko kumba fallait moi na wata watanabe mutu na te fallait mona ye to yo côté na te full boss na ba parler belé yo ta pesinga parler wana nga mona gérant ta bane belé ba ya nga mona gérer parler bon marambo lo belé zate dans na pesio ba mbote belé full boss wata do ba mbote na yo à part ça nazaka kande na zabo kumba tunangani loba na cadre il y a le 8 mars président de la République a l'obité Pomba Foya na cha et nani fa Patrice obeta na cha asi fa Patrice azunga to kiti na changu fa Patrice bandi ya matimu taliboso ayembe na suka na ngwana kitabu banki balobité fo beta anzemba fa Patrice okomatanga lelo okomatanga Robinho ndemba ya frère Patrice et ya Robinho frère Patrice aboyi public lobité oyemba parce que frère Patrice tali public abi so na invité mabe koza eozala yoka siko frère Patrice nde awe manzembo ya Robinho mundibo okomatanga lelo okomatanga lelo kola pambola bino tala frère Patrice ayembi nzembo Robinho mundibo donc mais ça mabe leader Pomba tolando malamu loboza groupe théâtral na yo évolution bozo s'est comporté comment ouais maramboza posé na pesi bana tout ya révolution ou ba la émission ba mboti belé leader na bino yo ngamoro yo tala ba déplacement na uta ki tozongi siko keba batu batika bata bombesi yo finga en émission na keba otika lo muta bombe point ta Julia keba l'idée Pomba to beta masolo ya Suzy Bantu malgré que otika biso kalate to meke mpe kolobela ngo po poza mwana lemba ya Suzy Bantu pazaki mwana lemba pe en son âme bana lemba balobi bokomisi ki de ya Suzy Bantu nde ya bino ya biso na ndeni artiste mboka ayebanaki partout so bolobi ke biso tozwi matanga wana tokomisi matanga mo privé wana naza d'accord te laloka dei nanga bino bolobaki bana lemba bakomisi dei nanga dei privé te boyene bokabwani bana lemba te bana lemba tana bokabwani te bolingani ba bino na bino wana batu misusu yebi te ke monde na biso ar koma 1 2 3 basangani basali oyo bango nde boponana pe bana lemba na lemba mais za bongo te bana lemba na lemba ta ondimi de ezali wanga na ye papa lage tozala trop na papa lage parce que ye bisanga papa lage za mwana lemba
Ah, moi, on a papa là. Nazi Moses. Moses, moi, on a l'imbaté. Mais dans un bango, tout le temps, on a bango. Botika babiyoka yoka na ba TV. Tobino batu bosa polémique za akobana. Kasi bino yokeba. Malino bosa ngo. Comment on peut na liste ezaki na kolia ba liste cotisation. On va finir la biso liste. Mais na pesa mbo na nga. Nyonso ya loba na TVT na ba. Biso ba tutu ba pesa ki toye ba na liste. So on bimete. E bimete. Oh, bandeni. Bonga no yeba ndeni yondo chakite. Te na tsaimbo na nga. Na tsaimbo na nga na salaire contribution public monaki, ba tutu ba monaki. Yoro ba kimbongo ko metende. Kasi liste to monaki, ba to ba pesa ba 50 ba 20 ba 10 ba tanga ba kombo na bango. Ayo pour ça liste. Yo pour amuto ça liste na ndenge noki na cyber ozo publier. C'est là d'information liste na non a publier ki on. Wana na yebite les réseaux sociaux, les TV. La TV. Ah, on a appelé na abona bibo. Na bimisa sko liste ba comédien o ba kota susu pa mama Denise. Olive to pa mama Denise. Maman Denise, le président au hasard actuel Zanan. Président ya Fachi. Fachi. Pour Camille te pas en babiso ba comédien. Ma pe na OK ni pe na cyber pa na bimisi o ngali liste. Tara pomba sko ngamo na porte na kata ba. O ya ni mos keba o le kate yo président Okima abule ndete lima. O nani kwikwi o le kate. Tambe. O nani na kata ba te bele. Okima mwana abule ndete nani? Amone le lima. Oh, yeba okimisa kisa kisekedi. Nzambe na ngai. Tora ye ni moso akota boye kisa kisekedi na okima. Ah, ite boye na mukomboso. Holanda. Les jeux publics au film. Te wana vie na nga a respecta ka ebele mais la logique. Na okata pe batu mususu. O kwikwi. Yotango kitaka bomba moro ma Denise Kimi. Yango ene lima to ekeko na atandako. Ebo yo moko. Ngata président e moro tara ngamo jene ngamo na kade na pesa ba shikata bazala ngamo wana 32 na shit. Tara président Fachi tambula yukeba. Tambula na président Fachi. Leader. Na bi inspiration oyo ya roloba le roi ba yanke boy. Ozongo na ndeni. Mwana na yanketi. Hotel na théâtre batu ba bima lo wa yo bazana na bango te yango yo yaka ko bimisa na yanke Nzambe na yanke alors on comparer pour mangaba na machine est-ce que bandemo pomba arabe mako ya yo leader pomba donc au mona que non inspiration un artiste au fandi boy au boulé lona sali boy abeti boyka lobby pour na sepelisa public nanga na sepelisa Julia c'est fona beta borne na do mama na do iya do ke banze mbona ngoyo mbango bonde na ye mbona na soutenir yo we mona na ye na nzembo mususu na pesi makam na ye na bakikoli c'est na cercle on a décalé décalé bina mato bina maté on préfère décaler ta point maintenant na y enquête et là le rôle boketu oyebisa boketu betani ni mutwash mutamesana siko na basondama siko ebele babula pomba ki yanki ezala kana scène donc na vie réelle pe ki yanki za non ka te nga penande na abu yanki ko bangisa ngate Holanda na auto événement moro ngai papa lage na victoire na salle de fête événement sili papa lage robite pomba to fanda na bite to bima et le resate muta robite fanda asimoto asundoni bana nga pe na yara bien chapeau na nga na zite na mo ra 3 yanke babimela nga o masa tele manase yo keba malembe e yo te misanga na babelo na nga tant na longoli chapeau mo azongi sima atuti makolo abelisa wana tubana biso un ton inda formé biso papa na pesio merci donc président va faire tout la ville que ça on va faire yo keba
na fazer na ka fazer bino ba fazer ouais papa biso wana papa na biso eza lokola ba père na ba mère ba daye ba tiki biso ce pas Werason le roi de la forêt parce qu'on a le jungle de la forêt dans na cadre bango tout Kiba o c'est bien rejouer na scène na jouer na mutu tuwa artiste tout au télémission na jouer na etufako na monde art te azate te etufako na scène te azate comme si c'est ça ba tie na ye habiter ye na ko tourner na ye te na ba briller artiste complet alors Mbalio Sombo ce que yo bisanga na bat mususu ba boya ko jouer na Mbalio Sombo abeta bambata te bana toza non émission na betio ozo tout mali wana des avantages à métier wana des avantages à métier na simbo bopo yo abebe na nga yango te pomba mariée célibataire célibataire o tout na question vie privée mais oyebi mama mususu o mo de biso de parents polémique te na ebelo te nga pe na ebelo te nzoto na mo yeba te na ebité na ebité répondre non te pomba na ebiki na répondre te po oyebi mais o tout na ebi na yelo te ouais marié et les canaux des réseaux sociaux de talent on est à théâtre ils ont maboké ils ont payé maboké ndo yebi oui sigo célibataire célibatatrice mais bana baza ce qu'on attend à bonne émission alors mais oui tant que comme d'ailleurs on sait que on attend à bonne émission tanga bango bah belé chaque commune na la moine ah bon na limité les fanto azali machine azali parce que toi na combien de olympique na nzoto ba ebele na kotanga te mais na pesi bino rambote ba nanga papa je suis là ba combien ba ebele nombre yebanité osono na tanga o na tanga te osilika na papa tanginga te atanka mwana mama mususu donc nanga na bana l'idée pomba na famille tango salaka déjà comédie na ona ndenga ki yanki okenda na ona ba brutalité bo famille ba lobela ko ndetini na boulot ye tango sala poto mona pe ba collègue na bino ba sa ba sata bo à l'équipe boye alo ba mot par mot parce que ba famille ba lobani ils ont là mana moi que tes arrois yo pour nous sani aux anneaux chroniqués aux sa émission c'est ça c'est ton boulot on a peine na bo za boulot na nga parce que famille le banini par rapport à nous que biso to bota mwana mnoko songe bote c'est comme mnoko songe on fait to geto zonga o tchao on ga boye te zala ka bo te yo mona honde c'est comme si zala ka boye ezala ka boye te wana siko commission te zala ka beauté ndenge na jouer art na ngande ba ebeli na ezala ndenge te zala ka beauté c'est normal ki ba ngomoni yango siko ezongi normal voilà l'idée à pomba opesaka makambo tuka comédien c'est qui ça kaka bon mais ça na bon parce que l'idée à pomba so telle émission faut c'est qui ata jiki faut sekate Julia papa tunangani nini tu siko na ba différence papa lage na pese mbote donc muto sa ke ngana zala papa lage ba mbote na yo la ye moko papa lage pas comme les autres papa na bexia tu siko na ba différence zwa muta mbongo akutana mwana ye na mobile na ra transport wa aketia oui papa rentre à la maison mwana zero akate azongi yaka siko na mobola akutana mwana ye na mobile na ra transport wana papa mutu na kati ya DC7 banda na DC7 libanda bimisi mutu abelela siko mwana ndumba mwana pa yebi mutu abelela ete
ndoki okufa ta kokufa no ofinga papa ba afinga papa bango wana Congo to est-ce qu'on a différence mususu mwasi na mobile na poto ava balala oyoka pena mwasi atali mobile chérie I love you mobile tazo musi I love you balala kate balali ya siko na Congo ebanda na fioto la Julia yo la rabwe poano panda ko do boneng yo rappel mobile yo rappel mwasi ya Christian mena fingo na butoa ozaide temps to yesiko na ba joueur o akomba joueur na pote bana na harmonie et suka na douceur Messi Cristiano Ronaldo yaka siko na Congo o akomba joueur et bana lokola obi et suka lokola Grenal waka papala Yannick Bolas il est moni nini joueur c'est à Congo et Afrique te na éviter leader ba Canelo que ba joueur ba Canelo beta ba mantolo te na beta nan yo pour toute la zone na beto matolo le na téléphone to fingi bango ye ko neza nango bien ye ko moneza bien son excellence ye mikolo to benga son excellence pour apostuler apostuler la trésor pour tout apostuler na pesi ba mbote belé ba ve na biso banani ba Joël Kimwaki ba mbote na yo ba ze belé so na ndam na otanga awa minute koleka dede apomba ba musicien baza bango belé au préférant wata poani nazoluka na boya yo me ba souvenir ezo te na tali so ko ba grandeur bola moleke belé bon na tika wata mena ko carte na fanda ngala bote yaka zo parler au fandara na ma campagne parce que mutabongo yo boende est-ce que donc mikapi baninga mususu ba musicien mususu kamite pour vous informer kamite na okende poto na ye moko yeme na wata irata kinde na ok na isko oyemba ok ça la comédie to ok ça lesi mais nyonso na sala même ya boulot na ngana sala même ya oyemba na yemba apé déjà yemba no ndemba wata moko ya wata moko yo na tricage que si yo amutu na ye banzembo ne l'équipe eza tellement ebele voix pe roboma mais na yembaka oyo fo ba na yemba olinga mingi na yembaka bon yemba so décalé babi yemba ba décalé na yemba mingi ba décalé moto édition ngo songi Lele zembe akula mama zembe zembe zage zembe banzembo yebele na mama leki ya kufandila c'est si la quitter na bien quand nous en a ba brutalité non be dia po linga mwasi andimio na nzela oui on a mututi ande tiyo sona linga na mona oboya na kanelio oui bolinga genda bongo ke ba mona permission comme nzele nanga dit amen prophétie yo bala na bala le peut-être voilà l'idée à pomba toi qui est vraiment une émission c'est toi qui est bien qui toque au pepele bon souvenir aux anango na monde art non on a souzi ban tout temps que c'est en ya lemba auto si c'est ma so na été ba souvenir eza tellement ebelé na donc ba souvenir eza na mutima on atangela ba dabola mutema wana sœur nanga a marqué nga trop na vie nanga ba souvenir eza ebelé surtout na bantunzi tonto ba lokuta na ye souvenir eza ka ateke no mutu fa kabelo ilamba après ça on sur téléphone ok on a repéré sur téléphone si kozwa et comme il peut en gagner monde des abos on a peine à quoi de pas ba yibio yango tango yasko na émission ba tuni yango lo ba ke no bona buta souvenir eza ya malamu eza bolingo akei
monde obengisinga na émission no boyo oyambinga na esengo souvenir à malamu lobi ton na mona su appelle ne continue na téléphone nga te Julia ayamba nga bien non nana ba souvenir ya ebele ozolanda donc mingi za oloba te ma conseil ka isa to sala na mingi ba bolamu isa te que so muta kufi ebele ba bimisi bolamu na ye tant muta a envie on se dit mais tant ma kufi wana na cercle tangana obimela ona licheti oh ba weli mobali oh ba bona olela bo na mona bimela na 32 moi au moins amuta matanga ye moi ba mbangu pour nini mabele qui trop hypocrisie même na bolingo ils a mabe so moni moninga boki pe hypocrisie les qui trop parce que ba mes attentes entre bino na bino et le belaroni ba mise attente yo eba na lancer l'émission yo loba beto mulangi wa nzambe na ngai ah loba ba mise attente yaka parfois ba guerre d'esprit et vous avez bino bosali clic na bino mongo tant souci patron moko boy te pese exemple ya grand réalisateur David Lebo alobi bon naza pour ça tam souci ya trois artistes comédiens ba ya to ça na bango lo moko boy par rapport ya nini ya agence nanga natalité abenga la guerre na bengi nani toye mettons na ba réalisateur le bité benga na Aïda so na tel temps j'étais petit na la d'impôt impoli na sani na finaye tant na finaye ba opo bazana ba oteka disque tala kutu Aïda fina ki opo jalousie ya rasko bon vous comprendre il y a ka bon na monde na biso to comment opona na ba mabe comment okota trop nga pona nga talaka to fa na bino boy pan na bike na kotika bouteille na nga sanga beauté mais dans la moto na refanda boy na tikipe on a confiance na yi elenga elie basali mais pire pas comme un pirate hein te donc leti souci ban tout temps ba oloba ke non ma Teresa qui pire Julia et kokoma o yenda bomia moi te ke bazaki ba pire malgré Julia moni na monde na même na arte na vie réelle soza na mutu moko ya ba yebisa ba patron belé soza na bat o fo lengela mingi za ba misala na garde du corps OK pour ni président de la République après ça a mis confiance ni na armée bon de ba protéger kai Hollanda na pesi exemple ana pourquoi na holia na yo na wala mukana yo Julie na jo na yo ngape na ye na nzele na nga to fandi Julie yo koti na chambre o nga koti na chambre de après cet exemple OK exemple parce que muta bongo bolia bomela na ye bola na ye to bengango amour na constitution ya mboka eza amour maternel Hollanda quand on lit to melano de c'est maternel oui c'est ça amour maternel c'est maternel parce que ya bongo siko awa bolingo ya papa ya mama na mwana na wana salo mabe exact pourtant na salo mabe babola mwele ke belé te asango te mais na mutu sus pour ya ne o melana te kuta na kana staff jo ana keto te le kando na nga ofona le kai le kai wa zo occasion mulangi a hotele pan décide qui ça va qui c'est le dose et qui ça va pour on est beau moté donc pour te dire que non vie yeba mutu fa na ye o melana même yo na monde na bi ana mutu mususu ana nzele mususu atala pecho na sala émission na ko moyamba ba star ala ta bien amona azwa ka place yoza mais ebite que Julia oza mambati oyo pose okoma oyo za okembi c'est ça amona ngote amona raté na triki te na sa place na yi te na sala yibo leader kiba
qui est dans nos chité question est ce qui est aboyé pomba leader abimana ba série à CD to ayeka na YouTube te ngana kala na no jouer tonalité donc bato ba hebi histoire wana na jouer papa ezaki na moment ni ba CD YouTube ezaki bébé ba na moment YouTube bébé baza pe ya ba CD te ezaki na moment ba CD ah oui ya ba CD pomba za ya ba CD avec un voyage monte au salaki pan Angela voyage on a mais que ça le long du pan collègue fan de sa tonalité jouant pan akamuya raté pour natanga papa to yeba côté oui exactement on va le bara succès zangunga na wa papa lague nyokwami pan abeti mama kulutu ye wana epesi makambo toseka to omona ke mutu via précisa mabe yango ebele mingi to banana bango ba théâtre ba koti mabele ana mingi pe na otanga ba kombo te kotika bikota kota c'est que au dans ba succès ba 6 mois 7 mois très important na bande succès nanga depuis 2019 18 et pour moi na Luanda na zo talo na sera ba CD atala na nimo bo Joana Ange Maisha za mobile nai ouais otali sokolandi bien na nyokwami 18 19 20 Desco succès na ngiso mosani fandi so tangilanga artiste nini à part ba venga biso bo wa likolo o ba bandi succès na bango na génération nanga oyo de ki bango na génération nanga na o ba esima nanga bazé belé o ba sali succès ko lekanga ah on a ngalo ouais public fait juger 18 19 20 na sali 4 ans de succès et succès on peut vraiment des acquis sauter je petit na biso Aïda leader a sali combien de succès a humilité a pesi makambo na lobati na tanga pete succès pombe ute pa nzambe oyo kana sauter point ye lukanga point songa na yoka na sauter yo lukanga point ona linga yo osala nini ona linga yo po linga ngai na biti na pomba kala na luka pomba okosi siko na point wapo oloba bona kota mama mbalo sombo pe na linga mama mbalo sombo mi oh bo za mutu de so na raisonner na kieta la ye nde na raisonner ki yo nde pe na ko raisonner pe na kina tali makambo za toujours ba ba kanisa ke non pomba kita te makambo za tozongi to pesa makambo public kala mingi te boza babilo kwa sika bagagi ya siki zoya babilo auto sala donc mon fond d'écran na c'est qui singa fond d'écran nanga wata na zaki dessin animé na lola gambe squat talika ode na lola agi dessin animé bon na bwaki kana mokili na bimisika na forme oya l'idée ya pomba obima wapi na sala yo question bête vraiment pour na suka ya émission na biso quelques dédicaces un mot pour na batutu balandi biso de partout ouais na pesi ba moto na ngebele na ba fan tout o ba roza occasion ya olanda émission oyo na kati ya inews na kati ya inews na journaliste na biso makasi chroniqueuse na biso makasi o sa fierté ya mboka na biso Julia Mandala bo s'abonner massivement na chaîne oyo nga partir lelo o ba bilo o ba gag oni atana koti wese nyonso boko ta ba ça fait gag et nyonso ko ta o informa nyonso ka et ça la ve ali nyonso bakisa sumu ko bakisa lisusu ko ya voilà après ye mo pe patron José Yungolom simple ba mbote belé patron José après c'est ba na pesi su mbote na nga na mama mini mutombo motema pasteur Vachilom balobi soki na olata mikolo so moninga na TikTok o na nini na lati kitoko
c'est grâce à maman Mimou Tombo maison d'habillement na dans yom te sa makambo na pese ba mbote belé maman Victoria maman sénatrice mbote belé colonel Jacques Luba na IP crime na yemo son excellence monsieur le général Silvano Kasongo bambote belé vraiment l'idée à pomba bambote sili on appelle ça bon pèse là on appelle mbote pas la grande chérie Vicky Sifa moi soit de na 3 ans na Dubaï moi soit zanga lisumu bambote na yo babi mandala sia okoka mandala famille mandala ba yo avec Eric mandala akasi bo ebite Jokina Timbombo ya suka ka yango Jokina Timbombo bambote na yo bino tout na mona bino les jours mariage na biso mbali vraiment na ba la pomba bo supporter Keba moi ça me fait ya munene ouais l'idée à pomba bongo nanga Keba on a obeto pe monsieur Katania te ko betanga te aussi ces missions vraiment merci beaucoup na abonné tous vos acquis côté branché dans l'Andabiso de début jusqu'à la fin et zaki bongo l'idée à pomba Moses bambote nae maître Mujasa balobi calamité ba clip na pe ekota awa na bo santé gad musique vraiment on dit que na mona libanga mo ko ka te posa na zo mulanka na bamba ya liste ya mulai ba mo libanga ezo qui sait bien te c'est le faux mulangi nde ya ce qu'on appelle ça libanga en tout cas abonné na biso ya télévision pour s'abonner, pour partager l'émission, pour liker. Bon, 6 000 $, notre numéro, plus 243, 82, 91, 473. Si c'est quoi était boss. Eh, Achelo Kanani, l'agence. Merci, boss. Merci. Il n'y a pas à dire. Pas à dire. Combat dans le lobby. Il n'y a pas à dire. Donc, abonnez à la chaîne Isaki News Télévision. En tout cas, vous partagez l'émission, vous likez, vous commentez. Donc, commentaire, ça la rabis vraiment bien. Donc, vous avez commentaire, on a vu Julia qui est Julia, ceci, c'est là en tout cas. Et puis, ça a sous ma casse, pour présenter l'émission de Fabino. Abonnez à biso, abonnez fidèle. Donc, vous êtes fidèle à Kata Isaki News TV. Merci pour la confiance et fidélité. Merci à papa José Young pour la considération. Papa, joyeux anniversaire. Batalité à Kanda. Donc, à la prochaine. Bye.